On peut perdre. So bâti maman Olivier. Hein? Bana bazana kanina moko azo PCT. Hein? Ou bien Kabila est mon côté. Bah nous a proposé Chadara au PCT. Ba PCT. Ba proposé Katumbi. Et Moutakala boye, papa il y a 12 enfants et ça n'est bien. Au moins il dépasse hein. Parti présidentiel dans la violente. Tala bozo timu na libulu. Nana chimoli sous libulu. Hein? Bato il dépasse. Ya bombe ao. Na moi nanga mususu wana 17 ans mais la bombe. Hein? Donc kao boy muto to ka solo masangari. To ko no hôpital kamon. Amela ki bombe. Tanga on a gratuité à école première. To mettre maboko. Hein? Ben so bien que to mettre maboko. Non totalité. Ya on a bien écrit de pesi boy. Mosala ele kamaloba. So ki maloba ele ki misala e koti na ngondwana. Alors nani comme ça tu sais que na place on. C'est Kabila. Merci beaucoup na bande ko tuba kozwa occasion ko landa émission na biso na 3W Congo France. Merci na mo boss Meseli di Pumba kota la biso na musika. Merci ba to ba soutenir biso mame Milinze Mbamotema tous pepele ya mbeto na kobo sanate ko kabeza ke éducation na Pauline Ngengo na musika kota la biso papa Léon Banze Ben Mont na pesu nombote na musika bo kota la biso ozebele le na zongel prophète Ngefa tout ça ni ba analyse par rapport ma union ce jour les kanakata mboka prophète Ngefa. Bonjour déjà. Bonjour de Komuna Cédric Kolo à Pambola yo atatu kabana nzoto na molimo de Zamboko afato bande to boni na Nzambe tata na tiki émission maboko na yo sunga batela molimo neza na kata na biso tiki ba africain so maboko na tushi mboko ya biso maboko na yo tika ite bande gonyo so ba diaspora na tuba sunga biso ba batela biso kati me vague ko na virus kolo esimba bango te poso bango bazade biso to kobikate bana na biso poso bisala biso na komona tata pe na mwana na molimo santo amen. Prophète Ngefa to bande émission na yo lo sako déjà. Nzambe aleki bango nyonso na nguya pe na makasi. Lo sako lisusu. Soki moni puku ya zamba akoti na ndako ba lisobe eziki Kongo eziki. Kongo eziki analyse nyosa na lelo na mboka par rapport ya gouvernement au lelo et comme si ça 100 jours au bateau bandozi ba congolais. Bon biso tout ba congolais tozaki 100 jours gouvernement côté mais nga ebisa bato na bi tokotala eloko moko ya spécial ezate parce que ce sont les gens qui ont déjà travaillé dans la République. Hein? Alors eloko moko ba commémoration na Eldorado ezalité. Hein? Jusqu'à là on est au vanit et ça ba promesse mais peuple ça se retrouver. Ceux qui pouvaient ça 100 jours. Déjà 3 mois dans ndam courant ezali wa. Ce gouvernement ça 100 jours pour ce que d'abord gouvernement moko ezali ba wario. Ya ba guerrier wapi mai. Et bon bandolo bato ka kanga makaso tuni to zela 100 jours 100 journées 100 jours yango bon ceux qui ont 100 jours autozoko lobana yango. Les autres côté na mvula banzela nini basali pour ce que tozo côté Kinshasa ezo zinyambula. Siko so bi gouvernement à 100 jours tokotala ba œuvre wapi social. Ça dit quoi sont les gens ba quoi que toujours un échec. Hein? Mais nous comme bateau 52%. Oh ezali positif. Quel positif yandengani parce que biso ne peuple. Hein? Biso de toliaka tozaka bilo makambo tozo linga tozo mona yango te. So bango hein ezali na réussite ndengani. Na ebisa bino mona ekosimba na note parce que mboko oyo ezana kao moko mais monsieur muna mais so ki bazoloba 180 pays oyo Congo ezali nango oyo ezali na crise alimentaire après Yémen 5000 enfants bazokufa chaque jour na malnutrition mais Congo ezali vierge na bazamba alors mboko nokoloba résultat positif bato baliaka te bato bamelaka te hein bato baza en otage dans leur propre pays bato dans quelque chose de gouvernement ça eloko moko bosongolo eza te et qu'est-ce qu'on pourrait dire hein la différence n'est dans le pouvoir et Kabila na pouvoir il n'y a pas différence ni au la place non il n'y en a pas il n'y a pas de différence mais par rapport au premier ministre différence ni au ça premier ministre moko o yebi peuple azati sauf matata point moto asalaki système ya kokanga macroéconomique donc dollar et bouchate à part matata premier ministre Samba est le côté. Papa Mota échoué na ministre des Sports na Jekamine. Hein? Un grand Congo doit stabiliser. Non. Hein? Il n'y a rien de spécial monsieur. C'est nous les peuples qui souffrent. Bango bazala bango bien.
Baza député baza bien, ba gouverneur baza bien, ba généraux baza bien, c'est nous la population qui souffre monsieur Mouna. Quand on regarde cette vidéo mon ki ba mutu moko ya parti ya IDPS ba betiye ala kisini na ye kutu boye alobi ke papa na ye na kasa ikuna abundi pona liti ye pa bundi pona ba kufi belé mais ye lelo ba na monnaie de singe. Oui, ça l'onde. Et ça lingai mabe mingi. Quel que soit tato ya Atango Augustin Kabuya et puis na moi même le colonel handicapé ba bête ma ça c'est bandikolo ba kufa quand même tous à la kabato tous à peu reconnaissant ingratitude futa kate muna moto moko za parfait na monde azate Romains 3 verset 10 même soki mbeba sali mbeba hein bokozwa Matthieu 18 verset 15 à 17 bokozwa mse boko cadrer est-ce que mon nyonso ça sali ka lit faut a mériter na non 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 ba za salaire te mais ba za récompense. Et puis quand tu as mutakala boye papa il y a 12 enfants et ça les bien té au moins il dépêche parti présidentiel dans la violente tala bozo timu na libulu nana chimoli sur libulu hein bato il dépêche siko boza boy siko cahier de charge au président kopesa en 2023 akolobela bo Augustin Kabuya a travaillé bien Chama Kabunda pas travailler est-ce que Kabuya ça la solo motazo babato wasima minduki ba interpeller ba kangi pete po bazande parti au pouvoir mais ce que ya moto mosusu jamais Kabunda zoleka azozo mituka zotobola kana est-ce que ça normal et ça normal parce que assume hélicoptère qui n'est pas likolo bongo soka moni nzela ba kanga za fils nini akolimba kotikele nzela te monsieur président ex défunt Mosé de Kabila soka monaki embouteillage azali ko telema akiti akangi na boko azota ayo parce que sona botika te sika muteli ba kopela ko malamu eloko mabete jamais que ça la bo pour moto moi de peste tout soki na poto lobby bolinga te après tu sais que jamais Kabunda comme président akoma président ba comportement bo président république comme yango na comportement na lobi boye na ti moto moi de peste senga boye bakate so ifachi alongwe se Kabunda oyo pays et le royaume était c'est le royaume était na ba nani on se basa soudé base on prépare biloko na bango mais papa baza combien parce que Congo est dans 100 millions d'habitants autre que na vote baza combien est-ce que mon hôtel a comme président de la République n'a pas comportement bon c'est très dangereux pour la République. Prophète ngefa analyse ni osala par rapport tout le monde ba soda ba militaire ou ba wuti libanda moka ou ba wuti na niveau state ba ko soutenir biso par rapport ko bloquer ba place où ezali et parce que beli où ezali piste ya mbongo ba tsa ba soda wana place guerre ezali mais c'est mon mission il y a Nations Unies le plus coûteux du monde dans le Congo amisaka 1 million de dollars par jour mission le plus coûteux du monde dans la RDC 1 million par jour combien de fois va récupérer à 10 mètres de territoire ba rebelle bazali les lobes américains ba yini oyiba ba soda nsu ba kende ko nete so na lobby ba soda ba ke ba oselo ko moko te ba frontière za polele état de siège ba kanga ba 9 pays frontaliers so ba kanga yango ota ba ko sutu ko moto mo ba passer kuna za ba kanga bango ba frontière polele so ba choquer bango ba côte na Uganda ba choquer bango côte na Rwanda na Burundi état de échec et c'est l'échec total parce que loko mo banda 6 mois ba prolonger ba ça prolongation et za la carte état de siège so 2 fois 3e fois il faut pas bloquer en président dans le parlement l'article 45 na 47 46 na 47 azongi na parlement sikoyo basali et longo l'état de siège et comme l'état d'urgence alors non état d'urgence qu'on projet de 6 fois déjà pas violer constitution alors donc quel état d'urgence et kosuka bon alors soda Amérique baye déjà Amérique a gagné combat moko na monde té so bisanga ba soda ici ba côté na kundi pays moko na monde oyo ba américain ba gagnant ezate quel pays du monde oyo ba américain ba gagnant ezate ba ende ko yiba ko pied et puis ba luka moyende ba kata côté wana ba pesa ko ma république yo mo ba échec ça va soda américain mais biso moto armée ya makasi ezali armée ya mobuta benga kibato tant mobuta kina pouvoir benga armée ya mobuta benga kibato ba puis ba former puis ba soda na biso po basala union pe la force apa eloko ko former za te ba ende na échec total pe e kozanga passe na passe rien ne change. Merci prophète ngefa mwana mboka yo tombola ka osembola bat bosolo mais tant yo mozo mona lelo tout na ono toujours leka eza bat muso ide pe bazo ba lelo biloko ekiti ma parti muso ba lelo biloko ekiti muso ngama ke na parti bazo teka biloko ekiti na parti biloko eteka est-ce que yo mo analyse au sali za ke mama ke wenza moni peke biloko eza d'ailleurs chité siko yo biloko ekiti omoni biloko ekiti wa ba muso ba la façon nini parce que ça ba simbonga za no mikolonyos
biloko ngo ekiti yango wapi yango totuni bango te batika lokuta eza bien te ozomona père de mensonge Jean 8:44 c'est le diable eloko moko ekiti te promesse ezali mais totalité soki ekiti tokobeta maboko atona gratuité ya école première tobeti maboko mais soki biloko ekiti tokobeta maboko na totalité yango nalobi na banekili de pesi boye mosala eleka maloba soki maloba eleki misala ekoti na ngondwana alors ngondwana ekoti na poloso koto na mpe basala nzambe toki pasteur na Denile salobaki ke babandaki kobwaka ye batani bandobwaki na nini yango moni elongi ezaki ya kozika bongo te il faut koloba vérité parce que mokuna moto afingi ye mais na JF bon ngai nazokondane yango parce que basali na nzambe so bokomi kofingana ekomi plus grave toko kodiscuter bopinion c'est que dit la Bible Matthieu 23 verset 1 faites accueillir ceux qui sont faibles à la foi ne discutez pas les opinions babi ko discuter opinion ba tobona mon côté mais bango bakomi na Benjir 1 Pierre chapitre 3 verset 9 ezo condamner Benjir monsieur so to kamati sous na Philippiens chapitre 3 verset 17 à 19 soyez les imitateurs de Christ Christ a fingate un pasteur zo finga moninga azika tout cela non motuka frère Patrice lelo azali bon son nom si ko so bo disina frère Patrice boniko finga makolo na ye e bon son nom na ye c'est mabe ozomona ezali pasi mingi alors ne président Denis Sassou ba vérité nazika te batia été Denis alingai propre alingi bilamba il alingi propre alingai pe nzoto na ye bon ba biloko wana pe bebisaka pe ba loposo na banzoto mais parce que ezabo mais aloba zika ki te wana comme mensonge batia na tourner moto te eloko moko te mais pe kisa mite ninga zali boye et puis mukuna afinga kaye ezali malamu te parce que omoni Timothée ayebisi biso awa na mokanda moko 1 à 7 à 8 un évêque soit irréprochable soki mokuna azofinga boye na kofinga bandimi ndenge nini c'est son collègue soki omoni to asali kama mabe kamata Matthieu 18 verset 15 à 17 benga yebo solola oleboleka na ba réseaux sociaux kofinganaka kobi ope musabi mukuna yokota boloko na nini okota boloko pona ekobo na otia soi twe yo saki renaissance pona ozwa mbongo ozomona ekomi mbwa swimbwa bana nzambe baza na fruit ya Saint-Esprit otolobi Galates 5 verset 22 l'amour la patience la bienveillance mais oyo ekomi boye ezopesa biso musu soni parce que bazo mériter te bazala hommes de Dieu, ils sont condamnés par la loi. Merci prophète Ngefa. Prophète Ngefa to ki na biso calamité na ko chité. Par rapport ya mboka neto zo kento zo mona ki ndeti bato bakomi ki ko take ndeti lo est-ce que Moïse Katumbi lelo par rapport ba dire nenga lobi ki ene mais c'est Kabila ba na problème te mais bazala kala te muna. Bazala kala non bato na bango basola ka banda kala. O moni pe perdre. So bati maman Olivier te. Bana bazana kanina moko azo peser te ou bien Kabila yi moko te balinga proposer Chadara peser te ba peser te ba proposer Katumbi loi Tchani ekangi ozomona loi Tchani ekangi il faut donc la Kabila mettre na bango parce que Kabila c'est le faiseur des rois il faut pas zongela ye nde sika auto benga ngo frondondo ekoti yango on dit quoi maître na Congo c'est le Kabila. C'est Kabila le maître du Moïse na Kabila bando solo la solo la bango bien bazaki bien so bango entourage mais tête bango ezala Moïse ezala Tshisekedi ezala Kabila bazali na bon terme ezala Bemba bazali na bon terme bakosa bato te attendez to ka bapanzi bapanzani te bazali na bon terme monsieur parce que nani a comme ça Tshisekedi na place c'est Kabila. Pour Moïse Katumbi so bazonga na Kabila omona te bato na ba olongola union sacrée mo pa olongola union sacrée baza pe impact tata ba longwe bango tous ces peuples 100 millions de voter makam yango to so banga na seni c'est la crédible mukwe gaya parce que makambo yo ya crise salimate c'est comme ça Congo ba nomaka bato ko nommer c'est que plus grave parce que mboka ezokota kaka na souffrance ce sont les gens autres Philippiens chapitre 1 et verset 21 à 22, ce sont les gens des Philippiens. Ce sont les gens qui cherchent leur propre intérêt, non l'intérêt de la population, l'intérêt de Dieu. Mais Nathalie mission mo au lobby qui so totali Kabila nenga me mambo kana na Félix Antoine Tshisekedi ndeti Kabila amimi mboka bien pourquoi analyse bon. Non, Kabila ça 18 ans. Félix ça 3 ans ndam. Pourquoi ça analyse bon. Non, nazo mona ndé façon
na sa analyse aboye tant Mobutu akendeki atikaki 0 francs na banque centrale mais tant que tu serais du pouvoir avec la présidence akutaki bango na banque centrale c'est différent. Kabila le père akena bilanga futi bato donc $300 mais le ça l'a changé akuti mbongo akuti makambo tout guerre te loko moko te kimia. Qu'est-ce qui a changé? Mais ndambo mais au sentir avec na ba quoi qui mo ba nini o ibasangana ki ba luki ba longwe sota asko na lobby ezo kende na eloko moko ezo promettre bato possibilité ezalité. Ça dit quoi? Aza atika na belo ya kosala. Mais ce que bela kosala une année 2022 est année préparation année électorale. Est-ce que l'élection vous a? Il fait qu'on s'en parce que bah si une constitution la bango bah yo canette 2023 tant qu'une élection Kabunda Roberto que non parfois. Hein? Kabunda Roberto qui ango. Hein? Tu que non parfois. Est-ce qu'on élection parfois ou bien la message? Merci mon amboka prophète Ngefa le lopé batina tunayo likanisino ya maman livre azui ya rosunga bato baza faible. Soki ozwi problème OK bazwi lo bavoka mais likanisa ndete za mbutu bato libele ba kotelemela e plo na yo likanisi wana eza malamu par rapport ko zwango na lelo papa ezali gravité ba onje a droit de l'homme ezali ebele eza mamoli fondation ngo libosote pourquoi dans Kabila qui na pouvoir atchaki bavoka atchaki bango te point atchaki ba likanisa malamu lelo bato be ba kotelemela e yo pour na problème OK mais ba onje ezali a droit de l'homme ezali ebele ya bavoka ezali ebele ce n'est pas maman livre. Ezali belé ya répondre ezali belé muna bango pe bazo préparer 2023 pour ba recter bord na bango mais ba ko pola lo zo pe ba botole ba bozue passeport au moni yango te zelo mona ngona miso ba botole di ya quoi à côté na tribunal te ba sambi te ba kangi te ba condamné te là zo matata po ya bimimboka matata po na bimboka taza non asenga ki abima ba boya ki ya bi sikoyo na zo bisoke abimimboka na ba service secret matata ne pas au Congo. On a zoé bisayo abimi mboka. Jacques Ndala kuna pa bosenga pe na prison. Mais zaka soki obeli akaka okoti na boyoka na kufa batina ne bokonda na rabat. Ça n'est fait. Merci moi na mboka tozaki na prophète Ngefa daki tout ça la petite analyse par rapport ma union sur les kanakati mboka na biso boki ba réponse ya moi na mboka prophète Ngefa oyo aza moko oyo atikala tout droit wa lo baka bo solo to beta na ko changer te. Na tikala bo soki peuple malgré ondolia no tangu kala mais nali alors côté nali mbonga Kabila te nali mbonga mutu te nazali vierge ozali vierge mais lo ekamusinga pe lelo Nathalie basala nzambe nyonso ezana nka bobana bango bazala mwa kasaka sa mwa loyenga na epe na ndako bona kuti musique héritier zobeta na mona bia ezala la mwa ko yo kaboro disa démocratie bana ba konga na osala nini nga polémique bandaki bien to so bien siko bana ba konga nga bandako ndete ezala kala bandako ndete ba pasteur mususu bana bo ba oka musique bon to na kango na siko na lobi ba pasteur ba mona ba film ya Nigeria ndeni ba mona kate baza ba tout moi pesa beta bon pour nix moto zoka ça beta bien copie jibe kotina na ndeta ko to bote kotina pour la sécurité moi na za pina solo dans la chambre bana ba koli bon et comme la liberté na bango pas ça botika na bino non so ça dictature ndo BBC bango makasi na kango bandaka bandaka basala nzambe mususu muzika mukili beta te mais c'est comme muzika mukili ba beta bataka sport ndengeni ba mona ka kati ndengeni kati eli kofe mponde na nzoto moto tu ko totala on a eu complication de des complications te la ebi tato liaka to loba vérité to lié ta on peut loba on a te loba kambo yo lobi ya bombe ya na moi na nga mususu wana 17 mais la ki bombe donc kao boy moto to ka so masangari to to na hôpital kamo amela ki bombe ta on na teme na bien nzelo zo ponango wana nzelo zo ponango wana et puis bombe mususu muto alangu ndi so kanga ndi so boyebo alala kala donc phénomène moko mi terrible bon atiki yango alors ce qui n'est pas la dictature mais baté à côté c'est muta na kanzela na yi na ibite parmi bana na musoko so musicien Congo France Bisona bango na biso bisona bango ikara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com